C'est dommage pour Denis Lessi, c'est-à-dire bilobi toeba fruit na arbre nango, to comprendre le qui est Denis Lessi. Fungola 1 Timothée chapitre 3. Tu m'en as parti à deuxième verset. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sombre modèle, règle dans sa conduite. Il faut qu'il soit ni admis au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, déterressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qui se tient à ses enfants dans la soumission dans une parfaite honnêteté. Non, qui n'a pas place d'enfant de l'Église. Place n'a pas n'ingaye. Place n'a pas foi de la Denis. Denis Pelissa Mbaboula, évêque général il y a ERC, Église réformée au Congo. Nelo qu'on a regretté pas na yo, soki le lobby que au Congo comme ça fali ipupa, fali païen, ayebi nzambete, fali babenge aigle. Yo bani ko ba na ba date o ba musique o ba musique profane bango misa même album. Pour se comparer, il y a un héritier, c'est 1000 anges, c'est 1000 démons. Mission à Christ, Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19. Il a dit aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Tout comme il s'abat à Jésus. Mais Denis Lessi, prophète de la nation, au lieu de comme il s'abat à disciple à Jésus, au comme il s'abat à disciple à Satan. Laissera pas même qui Christ Jésus pour nous retenir ça mon clés qui yo a bon comprendre que on a un ministère ya nyoka. Pourquoi nyoka a bon on a raté muta bon wa maka ezara ba benge lokola mbinzo akoma kali peka mais nyoka a longolaka posona être nyoka de nous comprendre que Denis Lessi oza nyoka. Tu n'es pas appelé au service de Dieu parce que tu n'as pas cette compassion là babi que fnani we rason abi babi on a dans la prison. On répond à Bible, oh, un homme de Dieu, oh, un homme de Dieu, faut que tu prison. Yo prison kota, il y a mon évangile, oh, escroca, vieux évêque, Namo Carmel, comme on est roya. Ah, non, viens tawa. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout, n'a pas suivi le mot. Mbote mingi balandine soya, chez Bisso TV. Oui, malade, l'émission n'a pas une réponse à la question. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout, n'a pas suivi le mot belé. Merci mingi na ba sponsor na Bisso Mama Daniela Kombolo. Prophète Tia na pas mbote sponsor na Bisso. Na pesi mbote bongo na maman Siara Mboyo, notre sponsor. Na pesi mbote na maman Daniela Kombola encore une fois maman merci beaucoup na nyonso ko sala oko sunga ba na yo. Na pesi mbote na baninga na biso pe nyonso balinga ka Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci beaucoup na confiance pour sala biso. Na yango na ko ba émission yo ko pesa merci mingi na molonga inanga Lidi Mukadi. Merci beaucoup ma femme. Ainsi à mes enfants, votre papa vous aime beaucoup. Bandeko balandi lelo to kolobela nini? To kolobela mai Denis Lessi ako sala ako fingisa basai na Nzambe. Ako fingisa kombo ya ba pasteur. Denis Lessi to mona escroka, Denis Lessi amela bambongo batu. Denis Lessi lelo ya komi sankara ya fali ipupa. Bandeko balandi biso to ko tolérer bêtise à modèle wana te. On peut tout tolérer mais buzoba ya Denis Lessi te. Bo excusez ngani na siliki. Je suis très fâché bandeko balandi. Bo somba nguba, bo somba mai po émission zelengi. To koloba marme bela à travers cette émission d'aujourd'hui. Na occupé telelo. Nazama na kanda ya kosakanati. Na bomona nga na silika boete mais leo na siliki. Na royamba nani na yameli bongo moto na Nzambe. Prophète Eric ya boto la batu pema. Na bandi lelo ya bote la Denis Lessi pema a okenango. Parce que trop c'est trop. Moto na Nzambe na pesi mbote. Mbote papa Cheikh Mukadi papa double nena lingaka donc na pesi maman Lidi na benga leader. Ya ko ba Lidi mususu te oyo
balidi musu bazaka bandeko na bango mibali bagenda olonga na mabala bazon se boy pana bango po basa winge na bango bo na bango moko baloka ba les autres lidi te mais lidi o na oloba era lidi moko donc si on a ba kombo za ba kombo papa et puis na ba kombo musu faut faire attention ba kombo bébé simboka ba kombo belé ba kombo ba lidi bébé simboka oyo ba kombo ya ba debo ba debo bébé simboka belé ba kombo ya ba Eliane bébé simboka belé ba kombo ba Mimi Chibola au nuit bébé simboka ebelé donc ba kombo mususu foko longa on mokilime lidi mama mapasa yende masolo merci na yo pona chez Biso TV ezaka ya biso moko ya bana mboka so boyi yango chez Biso so bo chez Biso c'est koza Rwandais c'est koza Uganda po chez Biso ya na biso ya lo wa chaîne musute o eza chez Biso te o Biso TV oyibi komba batu po ocha chaîne na TNT pour la sabat théâtre wa to yebi ngote donc betika polémique to banino émission te émission ne comme elengité to koba tenga bana dena elengi nanga po batu musuto moni longi na moni émission le kaki wana moni batu ba finga en tout cas batu bo finga nganza mapambola bino musabi na ngena na esco naza malhonnête na bité na ndako na yo na moto soso omona na ndako na yo na bona utinilanga dim je sais pas moi na bité ki malocité ngona ko sa na ndako je ne sais pas moi il faut faire attention il y a des hommes de défaut touchés il faut pas retoucher te bato ba encourager nzama pambola bino pona baki bo solo ba finga nzama pambola bino koba di marape critique mwana mboka moto na nzambe il faut pas finga ka yo pour mona pour epeso courage au travailler bon ngala sepela ko finga parce que même yesu mo baki so inzete mo beso sai bo biso zita okauka la kela ba malamu kasi potoleka te na ola kela ba malamu te 2021 ba koti ba okufa ebele na pandémie ono sa finga l'homme de Dieu na zu pe mané na peso ba pandémie ba kango na quarantaine. Merci beaucoup. Merci moi Namboka. Toko koba na émission yo. Lelo na ina loba mingi to lobela mama Denis Lesi. Est-ce que Denis Lesi a remis Sankara? La suis place à Sankara de Kunta, à moi c'est la fali publicité. Yo lobanin homme de Dieu, à mon fingi ça basa na Nzambe. Na lingo lo moi liloba là-dessus avant to démarrer l'émission. C'est dommage l'église a Congo comme na danger par rapport à Ngambe Romona. Do apostasio yo o baloba ki yango, ça dit tozo vivre yango déjà. Na lingi pena leo na lingo de manga ba question je suis prêt donc yo ebinga na yaka ngana loka te bebe beleka leka te pa na te ba chebiso ba leka leka ba ilongi ba pamba eloko za rara cher ilo rara cher olingi de polémique moi na mboka na tunyi motuna répondre ngai Denis Lesi le loi ko fingi ça va pasteur Denis Lesi to mona ya iskoka mbonga bato Denis Lesi to moni le lelo ya komisa fali olobi nini. C'est dommage pour Denis Lesi, c'est-à-dire bilobi toeba fruit na arbre nango, to comprendre le qui est Denis Lesi. Réponse yango wana. Le londe te comprendre qui est Denis. Boso toyeba qui était. Mais si qu'on te comprendre qui est Denis Lesi. Au moins le loba binanga que non l'homme de Dieu loba verset biblique exact na lelo na eta na 170 versets bibliques. C'est le cas. Premier verset biblique auto simba tozana et si vous allez yom to banatanga bible te yo lokola yo comme anke correcteur ya ko ja ba pasteur ya ko ja yo no anke correcteur yo on yo to benganga fungola 1 Timothée chapitre 3 ilobini ni mwana mboka to mania partie à deuxième verset biboui il faut que l'évêque soit irréprochable mari d'une seule femme sombre modèle règle dans sa conduite yo kanaki malembe hospitalière propre les enseignements. Il faut qu'il soit ni admis au vin, ni violent, mais indigent, pacifique, déterressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qui se tient à ses enfants dans la soumission dans une parfaite honnêteté. Non, qu'il n'y ait pas d'enfants de l'Église. Place n'a pas n'ingaye. Place n'a pas fondi la d'Église. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, s'afflammer orgueilleux, tomber sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il y reçoive un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Denis Lesi. Voulouzi. Denis Lesi. Pelissa Mbaboula. Évêque général, il y a ERC, Église réformée au Congo.
eloko na regretter pa na yo soki lelo bi ke okomokumisa Fally Ipupa Fally païen ayebi nzambe te Fally babenge aigle yo bani koyeba na ba dates oyo ba musique oyo ba misa profane bango misa même album peut oso comparer yene héritier soki 1000 anges soki 1000 démons na ebité je sais pas moi na pas de laisse je suis informé par rapport na yo na ebité mission ya Christ eza wapi Matthieu chapitre 28 verset 18 à 19 il obi aller par dans le monde prêcher la bonne nouvelle to comme ça ba ye kola Yesu mais Denis Lesi prophète de la nation au lieu au comme ça ba disciple à Jésus au comme ko ça ba disciple à Satan au lobby likamona la no malembe non Léon na répondre yo wera lekine Michel lobby ke a ozo simba biso bi teke bi ngana banzoi Denis Lesi réplique bi ke solo banzoi ngape na banyoka ah bon na ko comprendre que nyoka o akwesaka Adana Eve zaki yo ah bon na ko comprendre que Matthieu chapitre 4 verset 1 les serpents même qui Christ Jésus pour na hotel ça mokili zaki yo ah bon na ko comprendre que bilu donc wana ministère ya nyoka pourquoi nyoka abongo na raté muta bongo maka ezaka ba benge lokola mbinzo akoma kali peka mais nyoka alongolaka posona être nyoka donc on comprend que Denis Lesi oza nyoka tu n'es pas appelé au service de Dieu parce que tu n'as pas cette compassion là babi que nani wera sona bibo abi on a dans la prison on répond au bibo oh un homme de Dieu ou un homme de Dieu faut que ta prison Denis Lesi yo prison kota eza ya mambo évangile te o escoca vieux évêque Namo Carmel comme on est roya ah non viens tawa azaka ancien ministre à budget vice-ministre à budget toyebi o escroquer parce que remaniement bi ke na ebena shikaka to na ko sa dossier ba nin o escroquer Egypte o zo même elongi lokola ya Zoé lokola Kabila pona o même na skoki ya ba memaka yo na prison par rapport ya bankamno ça et o même par rapport évangile te ba même par rapport escroquerie et dingwe pas le ba répondre yo abina ebisa ki bino boko yeba bango le to peut se dingwe raison de vieux soko sili mais en bas tes histoires dans l'église on a mboloko comme 7 personnes l'église na mboloko 7 personnes aux autres souci que l'église est fungwama yo comme ça mutuloko la Fally ta la papa nous avons habillé sportif hein au bangate bongo otala na otala ki tete habillé ndaga ke bana sportif te na mona comme si otala nga bien te yo pour sportif na mona mso otala nga bien te tala nga bien nakuya na tatami oui tout ça dit pour information na yo na sali taekwondo na sali judo na sali boxe nyonso wana ka yo musali toto ezali donc après en fait moko akoka na nyonso akoka mais yesu ye moko alobi ke non ba genre ba démon mususu ba bima pa na chicote yobi ke non temple nanga tant yesu ayo okuta ba sa na temple yesu a juif ba chicote bango mais Denis Lesi ya milima bezo ko silib na kata temple de photo chicote na bonzoto po ba démon batikaye parce que ça temple hein Denis Lesi même soni na ecclésiastique il y a beaucoup bana nzambe belé il y a beaucoup de païens babon la mité maté à cause de biloko Denis Lesi biloko zoloba papa net ngani na fani boy moi j'ai un ami na camarade de Joao Nanga c'est un musicien aza ex musicien wera c'est un ami pour en fait c'est camarade ya mais camarade nanga to koli na ye menana na makamna ete comment na bobenga comme bobenga ke tade comme tadi kuluma c'est mon camarade nanga to kona bana zone ba yebi te ban ba feeling musique na c'est mon ami camarade nanga Tadi mais je n'ai jamais participé même à concert mon côté ya Tadi a en Angola naza na Luanda abeta ba concert na benga bilombe de Dieu mais ngala za to kutate poni Tadi hôtel nga yebi na to kutana ete jamais abani mangamne ba feeling ne je n'ai jamais fait ça mais c'est un ami pour moi je peux pas passer na nini ko ba que non ce qui t'a dit ce non mais ce qui Denis Lesi papa nous avons vu que ba mise profonde ba bon limité ma ba vers biso c'est que Denis Lesi na comprendre ko porter sili anga sa orchestre oh tika boy ko porter simbi souté na comprendre parce que ceux qui ba païen ba vers biso c'est que Denis Lesi qui vers ba païen mais ba boxi mais oui ba basani ba boxi leni ba boxi parce que mon kilo ya maranioso vie au lieu de rater évangile à vie nanga c'est conseil
tala Denis Lesi parce que akolanda biso po Denis Lesi akota l'émission yo Denis Lesi yo conseil ils ont papier stylo comment conseil ba ko peso siko parce que ngana ko posa ko lela komona mai soni yo ko sala loba mosali loba omoni mutu soki nzamba pese teinture original akomi ko luka ko sangisa créa biloko wana wa de 1 de 2 soko za nombre de 2 melaka diambe lo liboso tanga bambuma te onoba ke Denis Lesi acha choko amila pe bangi chika te zaka 100 francs ko sangisa ngote mais là diamba côté mususu chika ta côté mususu peut-être yo salo malamu mais biloko zo sala oyo ce n'est pas l'évangile ba père na biso de réveil batiko sa makambo te mais il y a zo sala ngo et ça passe o lo ba ke non héritier abeti fali abeti mais pourquoi ko bateke na atoms pourquoi ko ba José Nzitate et puis araba ke abina voilà na même frère Patrice na porte frère Patrice azobanga otala basi yo batia bona na ba vitrine abi menga ngana otala bi papa sala nini na ya distraction papa bacha vitrine batika bango bongo bolumbu yo bi ke non mais mai frère Patrice mais frère Patrice na Angola ngazana frère Patrice na Angola frère Patrice ba meme na Angola ba ke na praia abi satan la na Angola amona biloko amona donc ça dit qu'on parle que dans ceux qui voulaient akuta na kumoko boy na si vie abeta nango et ça dommage tina ba paye ba kumi ko lobelango et puis muto ayambi Denis Lesi aluka ba vie alors où sont partis notre Jésus? Tout le monde est sonné, il papa commission na côté, ya commission. Tout le monde maintenant va comme chef sur doit boy. Ya on zomona ya ba te belé, ça dit ba comme on accepter, l'issou moi ça ne l'issou parce que ba bino va passer mais s'il y a des vrais, il y a aussi des faux. Bilobi dans les derniers jours, toko yeba mbuma na nzete nango. Toko comprendre qui était Denis Lesi au Batamaki. Puis na ça Denis Lesi boy. T'as na chose normal. Denis Lesi oza caméléon. Bon, si vous avez la caméra, tout le monde a réservé Denis Lesi, na maya sali, na sonio. Parce que exemple, on a frappé les biso Denis Lesi. A frappé na nini, na kake, na maladie, ton accident. To na nini on a bombe la. Personne un exemple moko rapidement. Mukolomoko, Joshua azokende koluka azokende abeti bamboka nyoso. Mais comme na mboka moi muke ai. Ta pas frappe. Oh. Joshua non tu bune bamboka beba kaka ai. OK, il y a qui à Cannes. Azwa ki babiloko zaki interdit. Ne permetaki. Yoka de le sebi version ne pena na ko lobilo ngo bien peno yoka ngai. Et koto peno yoka nga. Tango ba ko sala tirage au sort et ko tomber na akan yoka je sors le biboy lokolo trouble biso l'Éternel aussi te troublera lisumu oyoyo to etumbu onzamba pesa Denis Lesi et ba trouble ta la calamité ba docteur SMPP bo c'est pas parce que calamité bo recevoir candidat moko ya na SMPP pour ko lia mbongo comment Denis Lesi pour abela liboma et mais là monsieur na loba na tamo na ba pema batunyoso même journaliste na tamo na pema na yi yangati pardon yangati nzambe na tamo na pema na pocha na oluka mutu mona quarantaine na coronavirus na zo pema na pesa la bonne santé na zo malade na kotsa likola vina yo po yo kota na quarantaine o memisi soni na évangile ke potot o kena Cameroun ko skoke ba binga na Cameroun to ebite Denis Lesi soni papa mutu so ko so sata lisumu lisumu so bila pe mo ya ko batama mais ndeka bilo baki ya kukwero ma poisa ya kukwero ngombe na poisa po mutu wa Denis okumisa fali okumisa héritier na ebite na inspiration nini nous avons deux inspirations to faire na Bible Yesu na Jean chapitre 4 le baki mingi Bible verset bato be ba finga tanga Bible te c'est un mendiant bonabo mendicité on a été na sana kata ndako no je ne sais pas mon habité et puis ngana leka apono ka BSD na leka na beto be nga potika na be code pété pour nga depuis kapena lia na code teo nga lia na évangile so lingo li so pour li pété je m'en fous pour na yebio pété o que na pe nil pas na besoin pété yo ne lingala pour fait de cause mangala ma bebo point nini donc oyo ngana lobi yango wana et lo mona na yebisa nazana fikini et là on a loba na conseil na opesa Denis Lesi soko sumuki yamba so sumuki répands-toi zonga na makolo ba vie ba chao loboko ba sambela pona yo nzamba yo kolo mawa o fingisi église ya Congo o fingisi ba pasteur mo fingisi ngate o mi fingisi même moi si na mo reza soni
to revenir l'église chrétienne bu fingisi nzambe yenda fingisi ngate nga ko fingisa ndeni ninga ndeni yenda fingisa ba buzo bani asalise kuna na ba choko na pakola kan ndi beti ba mbina ye bo ya ngani ngana naturel boto nzamba pesi nga yango yo beauté pena donc nga yango et puis nga de liso soto zongi nga pena de liso telem pena bo na coin to chep na ba momi pena bo akoya akokate pour azana mukie wane 1 de 2 Yesu a écouté na femme samaritaine na Jean chapitre 4 conversation Yesu a dit l'heure est vient et elle a déjà venu où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous avons deux pères. Nous avons sur les deux sources au Batubakena Kozoa pour nous voir Melanzam. Les chrétiens ont source et pas le Père qui est notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Dieu. Les païens ont un tata comme le diable c'est le Satan. Parce que Koko Salate le Satan c'est l'ange au Aneko Louenzambe. Oh, lorsque maintenant des laisse a commis kokende ko sepe là. Bani ça dit tu veux comprendre que des laisse azane inspiration matérielle n'ont pas Satan. Et ça sonne et a passe. Et l'eau qu'on a sabatu. Bon, on a des laisse cité. Des laisse c'est un vieux prophète. Oh bon, ça jeune prophète. Il ça Sili. Il ça Leki. A comme au Ancien Testament. Keba muta Nouveau Testament ko kota Ancien Testament te pokeba sangone e okenema be pamba. Ba des laisse aux Ancien Testament. Tika Nouveau Testament ça musana ngo. Conseil na repétition. Somo ko répartir te po ba nous azana incrédule il y a des pasteurs incrédules, des fois azana incrédule, an incrédule mais alinga même ba tuna loyenge ba sa bloquant. Ba tuna soit des fois bozaki dessus par rapport de laisse. Je vous dis, bota de laisser mais bo garder votre foi. Notre foi est basée dans la pastorité. Notre foi est basée dans Jésus. Ceux qui montent la foi est basée dans Jésus. Ata denile sata meli shikata. Ata meli diamba na ye. Oropengwate. Voilà, la bandi message clé au tuyela kibino yango wana tubakise lokote. Boyi moto nzambe ninga lobby, ninga pesi conseil, ninga talisi Deniles. Na bandi à travers cette émission, Deniles a robongwama, a rozonga na nzela. Na lobby? Ah bon ate. Na eso na besoin de nature Deniles des espèces banyama Deniles. Okingi tete. Espèce ya bossa za nyoka. Nyoka tane ya longola pozo otika la nyoka. Espèce ya mimbala za caméléon ata changer couleur otika ka caméléon. Oh, na besoin des espèces. Tokomi na suka le basuki za nini pour te conclure émission le zaki juste le cas to le bela mama Deniles. Nazali près na bablom nyoso. Benga mikolo pena na ye na shebiso. Mais na ya pena mi imite ya kwa bati musute ba yaka na boya po yo mso mo okata. Po ngana lo banyoso te. Po banani. Bati musu ba oleka awa na shebiso TV ba ngombe sanga kanda. Banani. Batata molimo na bato oye babango te. Ala batata molimo no ezanani. Batata molimo na nga komone Gilles Israël Yaba Makiese. Azan en vie. C'est mon père spirituel à engendré na foi, azunga na catholique, na ebaka alphabet à mon côté, celui qui m'a engendré. Et Azali na leke pas bato belé, sur le longue ba yebiango, pas encadré belé, so tuni maman 100 jours, Esther Malé là, aïbe longue bien, aïbe très bien. Aïbe très bien. Aïbe très bien. Ba ve le Paul Mutombo ba yebe longue. Donc na pena mbiaka, na maman nzambe ya lelote. Ya tongo. Ngai. Et belé ba oleka awa, mutalali oh na kufi oza meminga lifelo papa jusqu'à présent lifelo ne fungo matin tout dans la Bible nous avons ces jours de mort nous avons aussi les du repos lifelo oh mana mona ki ale moloto lukuta mais yo zai kuna to yebe lokote nini zo ba lukuta papa so Bible obi oh ya kenda ginde azo peta lisolo il est réservé na mutakufa mbala mo so mutakufa kemba moko ya lukuta oyebi ke ba to ebele bango sa ba base na bango awawa ya na mwana mwasi moko oleka leka biki akufa la muka akendaka so akufa la muki za malakise mokili oti ko escroquer mwana mwasi mo $800 na poto pona mambo fondation suka nango yoka nakufa ki na lamuki suka nango naza na ONG na kota ba ofela wapi ya na professeur mususu olie mobala bala ya balie waneza mutema likundu e komi epa na yo mali kundu ndanga ni papa prophétesse yo pesi mutumbonga bala yo c'est comme ça mi yebite et puis il y en a pas raté d'abord il y a un don prophétique pesana prophète il y a un prophète de ministère et il y a un don bon tu as raté wana zakanini muko su foto na ba question wana pe bato ba kufa na ba lamuka na fonga na bona émission il faut to yeba akufa indeni eso defoza yendoki ba beta ke kakeka sonda kiti akufa ki obi mikolo na wala na Shebiso TV na mone bazo kosa li peuple de Dieu na eloko moko donc na yepena na kanda Shebiso
bato so Ah wakande za raté. Ah il faut ça enseignement. Mais yo mo biki non oyo na kando siliki. Oyo monis na zongi seli yo mo na na kanda. Kanda par rapport au ya yo zoloba. Ozo tombokela bato, na ba preuve te. On a ba preuve ma yo loba. Bongo bango to baloba est-ce que bon ba preuve. Ba ila biso ba photo ba tsheba na kata morgue. Oui. Ayelo photo tshena kata morgue, ne ba kota kata morgue. Ayelo photo ne ba saki autopsie. Ayelo photo ne manako lelaye. Ayelo photo wana. Oh, yo muto beta moi miniati, obeti miniati wa tche cercle. Est-ce que c'est vrai? Cercle ngo ezaki mulayi wana. Et c'est ka chocolat. Tokomi na suka numéro de téléphone, mot de la fin. Plus 243 900 47 45 03. Ba ba finga. Na permettre yo. Mais yo ki gane si ba fingo poani. C'est mabe na yo. Ne mabe na ngate. Omoni batu musu balinga, omoni batu musu omoni vérité choka bango bakoka te. So beti vérité choqué. Et bakoka te. Plus 243 900 47 45 03 plus 243 900 47 45 03. Bati musu na mukili oyo baloko ba fayulu. Ata poli vérité désirne. Nzamba pambola yo. Merci mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Je dis merci à Lydie Moukadi, à notre sponsor Maman Siara Mboyo. Je salue comme ça Prophète Ezekiel, notre sponsor. Je salue aussi Maman Daniela Ekombolo. Et pourquoi pas à tout le monde qui aime bien cette émission, Prophète Sia, notre sponsor. On se retrouve prochainement. Merci à toi, Denis, Mustapha, pour cette belle réalisation. Mesdames, messieurs, assisté par Jonathan Moukadi et tout le monde pour l'émission Sika.